Babengi nanga mot de passe. On a banda qu'on navigue. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Ça va. Très heureux de vous avoir très nombreux dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Toujours dans notre site ESP Media. Quand on parle de l'ESP Media, on voit directement Papa Edo Amani que je salue. Et sans oublier Maman GH Oyo, Topesi Bambote, Topesi Mbote Nabaye, Nyoso Tu Balanda Rabiso, Nyoso Tupe O Balinga Rabiso, Naba O Balinga Rabiso, Te Bambote Nabino, Yango Wana Tobo Sanite, Maman Gisèle et Papa Nabiso. Joseph, Oyo, autrement dit Tarzan, Papa Bambote na oyo yangoana. Lelo to yambeli bino moko ya ba Congolais, ya ba imboka oyo avandaka na mikili ya poto kasi bazwaki makanisi ya kozonga na mboka pona koluka ko implanter mouvement moko na kombo ya MSK en sigle oyo ezali mouvement Sauvons les Congo et Sauvons les Congo, donc pas les Congo parce que bango bazo basé vraiment Congo et Zalanaka au lieu de C parce que Ezalaka bongo ba changer biso on go changer mais les lots tosola nini na président Yambuya tosola na et plus na démocratie à l'africaine. Pourquoi démocratie à l'africaine? Il y a un autre détail. On a introduit déjà invité Nabiso Yamokola Lelo. Bongo Tokota Namituna Nabiso. Bonjour président Yamou. Bonjour Mbuta Eki. Boni santé nano peba séjour na Kinshasa. Oui, santé zamala mon séjour pezole bien le 24 avril 2019 photo salagi sortie officielle nyonso eleki malamu na capitale Nabiso ville province à Kinshasa, il y a pas de souci, merci. Voilà, mes condoléances na famille musicale, donc ba musicien surtout ba uti ko kufela ndeko Nabiso, papa Nabiso Lutumba Simaro, paix à son âme pour Akunda Milelo. Papa Yambuya, tout le monde a sorti officiel. Pour parler dans ma mbébélé, pour l'exhibition de livre oyo, ba étranger kutu ba Kongma natina ya Congo, à l'occurrence monsieur Tiram, donc pe batumisusu ebélé oyo ba participer à un livre wana. Est-ce que exactement vraiment objectif pe bit nini oyo boye la ya objectif eza nini so goye bisa bisongwa nemo potokota na mituna misusu goye ba pena démocratie à l'africaine eza nini? Oui, Mboutaeki, au tout ni bien au lobby na sortie officielle, Totanga qui livre à Lilian Tiram, où ils a écrit na 25 écrivains. 25 écrivains à Mindele na Indo na kati ya livre wana bazo talisa biso ndenge nini na 19e siècle après avoir étudié royaume Congo au biso tout place touta Luba Congo Ngala Swahili ba étudié ki biso pendant la traite négrière 5 siècles après et on ba yako vendre la biso na conférence de Berlin na 1884 vers novembre jusqu'à février 1885 ba tala déjà après avoir étudié ba koko na biso na traite négrière. Maintenant, na conférence de Berlin, il y a qui peut diviser biso. Il y a diviser biso na conférence de Berlin. Et puis, batalagi que maintenant le lingue boye, il faut tous bango, tous confiner bango, tous séparer bango. Basa et la biso carte ya RDC. Tant basa la carte ya RDC, les ana ba misusu oyo ba bunga ba se séparaka na 14e siècle na royaume Congo, ya wana ba se retrouvaka bazaki éparpillé, migré na ba Congo ou le lo abengi ba Congo, ba misu ba se retrouver na Kasai, ba misu ba retrouver na Équateur, ba misu na ba Katanga, bazalaka na langue moko langue ki Congo ya wana ba changer Congo. Mais bref, nengo lobi livre wana oya Lilian Tiram ezo symboliser biso lelo, eza livre moko historique ou ezo lakisa ke ndenge nini ba français ba longola biso Congo ya ka bacheli biso Congo ya C ou ekoma lelo Congo ou ezalaka Congo. Donc du fait que balongola biso Congo ya ka bache Congo ya C ba dénatira biso sur le plan culturel, ba longol biso ba mers na biso, ba coutume, ba tradition, ba principe et ba changer biso na ba valeur na biso yango lelo tozana bobungi il y a de cela 7 siècles passés.
Voilà, Bobungi, vraiment, Bamboula est belé, 7 siècles passés, et ça, mingi, penza, mingi, si ko, tozo, ngandenge, nini, solution, ils allaient nini, pour tozo, bozo, basé, to, bozo, parler, mingi, sur démocratie à l'africaine. Démocratie à l'africaine, comment? Est-ce qu'il y a-t-il démocratie asiatique, démocratie européenne, ainsi qu'américaine, to, nini, pour l'élo, démocratie à l'africaine? Oui, Mboutaiki, l'olenge à Liboso, dans le mananzon, on est loko lobby à Liboso, que premièrement, photo salana nous retour au passé pour corriger les présents et sauver les futurs. Donc, biso le long de tout ça, botozo bunda il a pour na mameta le Congo. Il se peut que les autres diriger Congo si pas si longtemps, mais ils ont la transabilité sur gestion et administration y a mboka. Donc voilà, il faut d'abord tout ça la retour au passé, tout corriger présent, puis tout sauver futur parce que na culture, na biso ba mœurs, ba tradition, ba coutume, pe ba principe, ba valeur tout éradicaté. Parce que très gruyère ou confiné qui va koko histoire wana eza connu de tout le monde dans le monde entier batu ba ebiango ba koko na biso le lengo bazalaka confiné mais batu belé baloba ke ponani ba koko bazalaka soit disant ba koko bazalaka faiblesse wana eza na lolenge te o batu batalisa yango mais photo e ba ke faiblesse wana eza pona bolingo o bolingo oyo mokili ezo luka lelo amour ya mokili soki bolingo eza lelo même ba arme nucléaire batu bakoko sala ngote ba bombe koko beta mate pona koboma batu donc voilà bolingo o bakoko ba lakisaka ba paya o ba yaki pa na biso yango nde bolingo oyo mokili ezo luka l'exemple que le 10 février 2018 Kim Jong-un, président ya Nord ya Corée, na Donald Trump, na jeu d'hiver na Corée du Sud, ba pesana gimbote. Donc voilà, paix et l'équipe voire même Minduki. Donc bref, na zongina noana pona otalisa que premièrement poto ya na makambo tuni et la démocratie africaine, il faut d'abord biso ba congolais tout ça la retour au passé poto corriger présent na biso lelo to sauver futur na kati ya unité o ya Kimpavita abundela na 17e siècle o Mfumugimbangu azwaka relève wana entre 20e siècle et 21e siècle. Donc voilà, nenge siko lobby pour la démocratie africaine muta eki to ebake biso bakoko na biso na ba culture na biso ba tradition na biso ba mœurs pe ba valeur na ba principe na biso. Démocratie d'abord eza principe eza valeur te pour batulelo na ba politiciens congolais yo zali ndeko journaliste oza scientifique spirituel faut pe oluka okeniko tuna ba politicien congolais musuko banda na président de la République Fachi tuna est-ce que démocratie ezali principe auto valeur net par exemple biso en France démocratie est un principe. En France, il y a 3 principes. Principe à l'ibosé, c'est démocratie. Il y a mis baleza social. Il y a mis ça, c'est indivisible. Donc, la France est indivisible par sa langue. La langue française. Et ça, le coup, la lelo, bisopeto tout na question en embouteille qui. Mais pourquoi les Congolais ont tout na question té? Que comment ça fait-il bisoto ba français te photo le ba français na mtu amboka na biso et comme langue officielle. Batieli biso ba lingala ki Congo Swahili Chuluba voilà ba comme ça en langue nationale. OK né parmi ba 4 langues on a fallu moko na ngoza langue officielle bana na école maternelle, primaire, secondaire pe universitaire batanga na yango et puis pour et ça la invention ba pays nyonso o tuna mukili oyo ba lobara ba langue française te au monde qui baza développé mais bref to bananu eloko wana to mituna pe ba question mais démocratie à l'africaine papa équipe pour na zong sono maloba to continuer to ebake biso ba koko na biso depuis ba royaume Congo ancienne Égypte antique o batiki la biso na kati na biso tozala na division te tozala na opposition te président Mobutu Sese Seko Kongongwendu Wazabanga ande ko lobango pa na biso c'est la juxtaposition et pa na biso toza ni na gauche ni na droite tozali ke ba idée o ezali et pas ya bande comme sous ndeti ba ministre il faut ba pesa ngo pa mokonzi a chapeauté pour na mboka ezala développer sur le plan culturel social économique et politique mais tozo mona ke lelo par exemple en France ba Nicolas Hulot ba Gérard Colombe ba Bima et pas ya Macron même et pas François Hollande ba ministre ndeti ba Arnaud Montebourg ba Benoît Hamon ba démissionnant pour nani pour ba bazana monarchie présidentielle. Le président a décidé il faut accepter ce qu'on accepter to obimi au pays
Donc voilà, biso non premièrement pour comprendre la démocratie à l'africaine, faut que pas na biso izala bo sangani. Donc tous en opposition te. Ce que lelo ba côté la biso opposition, tala ce qu'on a bamboka o lokola ba France, ba États-Unis, bango bazaka souka pas plus de partis politiques neti, bazana 10 partis politiques de plus ou 20. Mais biso lelo ningo toza boye, toza na 850 partis politiques. Elingo lobani démocratie. Ah, elingo lobaki eza voix na bisote o tokoki kolandela. Voilà papa qui o na ko talisa déjà na ba peuple congolais o bazolanda biso ba bien que démocratie à l'africaine et engagera d'abord opposition parce que opposition eza eloko mabe o e divisera batu na les 10 familles o ba fabrika démocratie wana ba tia opposition pour na tromper peuple. Voilà, batsa opposition pour nous tromper peuple na komona pe ko yoka ndengo zoloba wana etalisi ete soki tobito zonga sima muke Mobutu CCC kwazaki na torte to ba pesa biso image ya soki mutu azaka guide moko aza dictateur kasi ndengo ya géré wana ya parti ini et tatabo moko mokonzibo moko ezaki malamu. Si, bien sûr, Mboutaeki. Tommy, une question. Depuis Congo belge, roi Léopold II, en 1908, première constitution, bah dirigeant qui biso na ba gouverneur, situation ba gouverneur le loaneza na ba États-Unis, ti le loezali, ba ministre bazalagité, mais le kola Makamu on fungi mbango alobaki le 10 septembre 1921 alobaki que Congo ezala libéré pe Afrique aussi 30 ans après ce que batuana mindele ba colonisateur o ba monaki que après 30 ans ba monaki que épopée 20 ya patriotisme africain bimaki ba bia to comme na moment o makambuana o mfungi mbango alobaki comme ko se manifester ce que faut changer bango mais to prétendre te Mboutaeki que démocratie yaki le 24 avril 1990 parce que déjà na première élection plutôt il y a les 30 mai voilà les 30 mai 1960 avant indépendance déjà multipartisme ezalaka nous avons au moins 55 partis politiques. Et bah MLC Lumumba, MLC Kalonji, Konaka était, parti Solidarité Africaine, Oyagizenga, tout consommé. Tant que Mobutu a eu pouvoir en 1965, le Kolazaki tout autour, il y a clan wana, ayebaki ce qui s'est passé dans la démocratie en Amabe, à Salaginini, à Longola Kiango. Malheureusement, nous lobby. La seule chose où Ezaki Amabe à Mobutu a bomaki social. En 1973, à Zuba entreprise où il y a des Chypriotes, il y a des Pakistanais, au lieu de nationalisant, après ça va nationalité zaïroise, il y a un commission privé, après ça on bâtonné au baïba qui même pas que ça là, à taba carnet des commandes tout consomme babomi. Or que ceux qui Mobutu maintenant qui même social, wana ingonza lolinga malamu, yangwane et engagé qui que baya ko tchai bâton dans les roues et pas occidentaux pour azonga na même démocratie au bango ba côté la biso vers 1950-1960. Donc voilà, à l'entretemps, tous les bango Congo belge, roi Léopold II a dirigé un système de gouverneur où il a existé dans le royaume Congo. Voilà. Voilà. Wana sikoyo dirigé un système il y a gouverneur. Est-ce que bosenge ya litozonga lelo na système wana donc gouverneur bazwa autonomie na bango to bazwa pouvoir na bango réel parce que uta pe ko lelango dernièrement na ba élection to na ba temps o uti ko leka awawa na ba mandat uti ko leka balelaki nini ba mbongo ezonga na compte au gouverneur en fait province ezo sala ezo zongela bango pena 100% te po basala musala siko bosenga egozala nini to MSK ezo kanisa nini pona lelo soki ko diriger mboka il faut ko diriger ngo ndenge nini. Oui, na tête à pouvoir ezana tozala na système présidentiel tozala na système royal tozala ndenge nini na compte ya MSK. Matondo mingi Mboutaeki ya royoka yo déjà na esengo mingi ndenge ozoko développer na mituna na rolobara elo mo photozonga na système royal
parce que gouverneur on attend bazolo balabiso na système démocratique décentralisation à pouvoir. Est-ce que gouverneur on a besoin de pouvoir même ce que Kitamboutaeki étant que yosa scientifique spirituel. Est-ce que bourgmestre au bazo diriger ba commune est-ce que besoin de pouvoir na pouvoir te mais na mboka o le lenge biso to landa démocratie ngo soko kei voire même na mboka na bango un bourgmestre les maires asana pouvoir pour yene ayebi et sika libulo ezali et sika matiti ezali et sika faut ba kire ba caniveau yene muto kopesa maele pour ba kanga ba mabulu wana ba asphalter ba route urbaine tout consent mais abiso décentralisation à pouvoir ezalate ba gouverneur province bazana pouvoir te donc lelo photozonga na état moko fédéral ya kopesa ba gouverneur na ba bourgmestre pouvoir ya kokamba par exemple province pe na ba commune na bango pour ba développer ba commune na et surtout sur le plan social et économique. Ne bangonde bazana pouvoir nous sommes obligatoirement ya kosala retour ya wana pour na kopesa bango pouvoir na ba province autonomie na ngolobi chaque province o ezana na richesse na yango et développer to ko un exemple pour na zong selon maloba papa eki par exemple ba mama o bazana na province ya Équateur lelo par exemple to zaka na ville ya Reims na France et la ville à Reims est la troisième ville à poumon économique juste pour la 20 mais ba maman au bazana Équateur par exemple ba salara a gagné mais ba maman na ba salara a gagné na ba tono tout consort mais to koropé ça bon pouvoir provincial ba sala ba entrepôt pour ba sala ba a gagné ba tchango na milangi ba développer d'une autre façon et ko créer emploi. Et que ça, l'autonomie à ville et développer richesse. Tous par exemple, banzeta minou lelo na Bakongo. Loko la produit on est à la kuna mingi. To koko zwango, to pesike basalango ba dentifrice. Sur le plan il y a développement, industrialisation. Pour l'année basalango dentifrice. Mais parce que nzeta minou ndenge zawana. D'abord, ils ont des plantes puissantes. Mais tu négliges les lots, tu landa, minerais, tout consort. Mais rien qu'un état minou papa et qui, yosa scientifique et spirituel. Soit au lobby que tu sois tout développement en industrialisation, tout ça est en dentifrice et dominer toutes les dentifrices du monde. Rien que bon en état minou annuellement, surtout ça, les gestion en malamu et rouler sa santé à Congolais. Donc voilà, bref, nous lobby Mouta Eki. Donc il faut te payer ça, gouverneur provincial, te payer ça, mon pouvoir, na ba maire, voire même, il y a développer ville et puis na ba province na bango. Voilà. Te payer ça, bango pouvoir, pour être basa la natina ya ba bisiko bazali, kasi il n'y a pas ces alignes ni président Yambouya. Est-ce que Moutoyo ba nommé ye na Moutoyo peuple ye moko to batu ya province wana ba poni ye o wapi ya kosala la peuple de toute façon Mboutaeki ndengo lobi o ba peuple ba poni ye il faut d'abord to zonga na lolenge ya ba vote. Voilà, donc ceux qui n'ont éclaircir question on ezala ki ba bourgmestre to ba gouverneur baza voter na population oyoyo bango bazo kambate. Est-ce que bakozala penza na esengo to bakozala penza na makanisi pa ya peuple wana to bakozala na makanisi plus pas ya bato bapona ki bango matondo mingi Mboutaeki toza en situation moko mboka eza enclavé depuis ba élection il y a 2006 2011 2018 élection moko eleka na lolenga malamu ezate et puis to noter que ba élection nyonso o eleka na mokili élection moko ezala malamu ezate étant na États-Unis ba France parce que ba ponara batu na bango déjà au bango ba yebi ba rochayanga na lelo ba peuple français ba lobi que prochaines élections o ekiya après Emmanuel Macron ba bimate ba okinoko voter parce que ba voter ba Chirac ba voter Sarkozy, François Hollande, bazomona eloko moko o ezako changer pour na pouvoir d'achat pour na ba vie na bango quotidienne ezate raison pour laquelle depuis le 17 novembre 2018 ba gilet jaune ba bima na France. Donc lelo photo yeba déjà Mboutaeki yo étant que journaliste et scientifique spirituel à la base il faut revoir le système électoral. La preuve en est que le président Fachi
depuis l'élection sénatoriale où il est en 2019, le 15 mars 2019, alobaki que faut revoir système électoral, il y a gouverneur provincial, na sénatorial. Mais toi que muta eki nengeni tokozongelango parce que tokozongelango comment parce que dès le début constitution na biso ezana lo nengeni constitution na biso eza mabe et comment na lolenge na biso te et comment na libanda ya Congo. Mais peut-on noter Moutaeki, sénateur Oyo, il y a États-Unis, en 2004, les Congolais, plutôt les Noirs ne lisent pas ou ils lisent, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Les autres, ils ont beaucoup. Les Congolais, ils ont beaucoup. Constitution na biso o ezola ki sa makamu nyonso ya ba vote ya ba nini sur ba droit na ba devoir ya ba congolais eza lolenge nini toza na livre moko Moutaeki bolimbisi papa total la livre o ya Évariste Boshab entre la révision de la constitution et l'inanition de la nation yango yo mais papa eki lelo déjà Emmanuel Macron depuis pas commis président ba réviser déjà au moins 10 articles na constitution na bango mais biso lelo soki tolingi to balobi ba réviser constitution et comme tout un problème awa Boshab Évariste tozo zoye pas que to publicité ngai na écrivain tozo zoye étant que scientifique chercheur o à la kisibiso na beaucoup o makamboze belé o ezala négligé toko fongola na page 135 pour to clôturer pour na ningo olobi ba gouverneur ya province tout consort et premièrement pour bazana na lolenga malamu faut ba système à vote wana nyo se changer to fongola na page 135 totalisa lolenge oyo ye akomaka. Parce qu'avant la Constitution, ils ont publié le 18 février 2006, il y a un professeur, il y a une université, Mboye Mpenge, a commis le président sortant, Joseph Kabila Kabange, a commis le courrier à Ebisaka Enini. Tolanda, a commis le courrier. Alobaka ke, alobaki na président Joseph Kabila Kabange, alobaki, vous avez un devoir patriotique impératif de n'homologuer, de ne pas promulguer un projet de constitution qui viole et vend les territoires congolais, la souveraineté du pays, son indépendance, sa nationalité, une constitution irrégulière très mal rédigée de l'Europe, de la France, de Liège et de Louvain-la-Neuve, une constitution escroqués et imposés aux Congolais très mal informés et renseignés par les étrangers après corruption des évêques, des responsables des églises et de quelques Congolais bien passés au pouvoir. Togosuki Saboye Papa Eki. Place Mboye Mpenge a continué et puis place écrivain Nenge Tolobi Tozotango avec toute liberté sans que toute publicité Évariste Boshab mais Tolandeli étant qu'écrivain scientifique. Asuki Saki Boye Awa Atalisa Albi Mboye Mpenge Longila, lettre ouverte à la nation congolaise et à la communauté internationale. Na communauté internationale. Alobi Boye, Kinshasa 2005, page 27, mais plus explicite encore est l'avant-propos à la page 1. Alobi Boye, en effet, une constitution pleine de fautes. Oyo tozana ngolelo. Une constitution pleine de fautes. Des fonds et des formes non préparées au Congo. Donc, des fonds et des formes non préparées au Congo par les Congolais. Comme fit la loi fondamentale de 1960. Papa Ekito Sukiwana. Livre Yango. Ils ont déterminé, les Congolais, Luka, battant un livre où ils allaient négliger Bimana en 2013, tout roté, révision constitutionnelle, boyi, saliboye, biso a toujours zoé étant que écrivain, chercheur scientifique, mais toujours zoé que toujours ça la publicité naé pour tout l'accès à Congolais, histoire où l'équipe depuis 2013, Tilelo. Donc voilà papa équipe, lelo photo ça la retour car on a histoire na biso pour gouverneur, au bazo diriger lelo Congo, au Congo dirigeant na le lingue malamu pour bazala na pouvoir ya malamu pour na redévelopper la province na bango ainsi que na ba maire ensemble. Voilà, merci beaucoup. On a bomoni tozongela esukola sabino livre wana eza livre oyo professeur Évariste Boshab nde mutu akomi yango ba détail wana nyonso to eza na kati ezali ye muta présenter lettre oyo professeur Mboyo Mpenge akomaki na kati pe maloba na ye moko Évariste Boshab par rapport ya
Yambo Canabiso. Voilà, donc Moko Yaba écrivain, professeur Évariste Bochab, au Tozope Sapembo te place Azali, Bomoni ba détail ni ne salami kuna maintenant c'est à Tozomona Nazoaka moi Kombo Mona Moni Kongalusha ezani Kongalusha ngolo ba Kongo ngala luba Swahili ensemble tozali awa je sais le moi papa bengana bango ba seba batik tout papa bomeli siffler tomeli siffler Kamakande ça tu vois moi non tout le monde Amélie siffler Baja Seigneur Isaiah Mavwanga. Ça va. Non. Nina yo malamu tu ya kuzwa bilo. Na moni yangu peke. Mona yangu lukula boni. Yangu wana. Yo. Bonjour papa et maman. Ah bonjour. On est place. Ah? Prenez place. Ah merci. Bofanda. Ah, kuvanda. Pesa biso code na bino. Code yangu wana. La mon keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est ngai yote o. Ngai nde. ça la carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, bo baloka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya ba agence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ba conteneur eboni tala dépôt na biso okomona confiance. JCPP la rapidité, la sécurité. Oh ya c'est kolela ya bato makambo la bino souci ya ba agence sili et pas na biso tala biloko eko kita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokeseni ezali na memo autozo présenté mémorandum il y a MSK donc ezali conférence constitutionnelle autozo senga pour un changement ya constitution to tu ko tanga livre na livre oyo mbuta eki photo noter loko moko boye to ko souligner juste 30 secondes que même 5 il y a 5 na page ba page mususu ezana kati 5 le 4 mars 2006, 2 semaines après promulgation de la constitution, ce qui te font la page, tu remontes même 5 ans, et ben on a déjà révision constitutionnelle urgente na kati ao. Avant promulgation. Promulgation tant bimi. Ah d'accord, donc 2 semaines après promulgation. 4 mars 2006, déjà 5 ans et 5 ans qui révision constitutionnelle urgente. Batu a ils na kati to kozwa lol tango malamu ya mingi poto meka ko expliciter yango. Donc voilà, awa toza na mémorandum constitutionnel autozo déposé à MSK pour na ba institution nyonso même après 50 ans ou 30 ans passés, ceux qui biso toza même invité bazwa kaka oyo ba appliquer yango makamba kongo nyonso eko changer. Donc bit nango ezali ke toyebi depuis 1800 plutôt 85, ba dialogue tout au Ebaniko Salema na Congo et Zalana Olenga na bisoté. Même dialogue il y a le 1er septembre 2016 au Bacha Edem Kojo comme facilitateur, Nyon Seuta en Amindele. Mais Bissomoro entre Lamuka FCC, ba Congolais à Libanda, na société civile, tout s'est décidé l'Olenga na biso, Bissomoro to lobake poto créer unité na biso, to sangana, to chaba préalable auto vandela, to changer
to changer constitution pour to kene na Congo ya sika. Ce qui to lobby même à ta dialogue à 5 o ya suka, il y a le 8 décembre 2016 ou à Saint-Sylvestre. Et ça dialogue tout engagé et pas un mindélé. Raison pour laquelle le 22 décembre 2016, cardinal Mosengo arrêté ka dialogue wana bakendaka na Rome, bakendaka ko salani pour na kozwa mitindo pour na ko dicter peuple congolais na lolenge amabe. Donc voilà mbuteki mémorandum ya mouvement Sauver le Congo ezali na lolenge wana pour na réconciliation pe conciliation ya ba congolais pour aimer biso na changement ya constitution poto kene ya Congo na Congo ya sika ba koko na biso batikela biso to bane ko vanda na se nzete ya ko sala palabre pour na toyokana mais le lobby loko wana tout bongisi yango pour na démocratie européenne tozonga na démocratie à l'africaine to landete babiloko mbutaiki na ko souligner lelo par exemple ba ebisi biso que par exemple tozolanda démocratie mais balobi démocratie c'est le pouvoir qui vient du peuple na 2013 tant basali François Hollande basali loi ya homosexualité oh déjà na spiritualité na biso ba indo et koki kolekate mais peuple a télémi français a marché depuis après 2 semaines à 3 semaines ba boya ki loi wana mais baleki songo na makasi loi ya du travail ya El Khomri les Verts et ya ki suko bimana 2015 peuple français a boyi mais baleki songo na makasi lelo ndenge tozabo peuple français a télémi par exemple a boya lobi pouvoir d'achat azoko karosili sa moitié donc il va changer la situation et mode de vie na bango balingité alors quel est ce pouvoir au euta pas na peuple ce qui pouvoir euta effectivement pas un peuple tant le peuple a boiloana et ba politicien au ba peuple on a ba voter na kati ya ba élection na bango lukuta faut ba loba ke to retirer loi wana pour le coup la peuple mtavota ki biso faut to pesa bango liberté mais bango ba pesa ka liberté en été pas peuple voilà papa et qui ma toni mingi na lolenge auto parler un peu sur la démocratie africaine mais tozana ba séquence belé pour te développer en raison pour laquelle pour na souligner pesanga mwangonga moko ya 1 minute papa et qui raison pour laquelle Mobutu alelaka le 24 février 1990 ce qui Mobutu alelaka pour na retour ya maramba démocratie au IDP et qui s'engager en complicité dans le monde occidental yango lelo tozo vivre voilà wana toko tango penza na mikolo ezali koya toko parler plus na lisolo il y a le 24 avril 1990 toko parler nango pourquoi Mobutu alelaka est-ce que kolela wana ezalaka pona multipartisme to ezalaka pona nini nyonso tout ba détail wana avec ba scientifique o tozali na bango o ndeko mwanda pe tozali ko pesa mbote sika zali azali porte-parole il y a MSK pe mwanda Oscar o azali vice-président to pesa mbote sika zali na mobembo voilà papa tokomo koma vraiment na suka ya émission na biso kasi tozomona tomonaki na sortie officielle drapeau ezaki na langi ya mai ya pondu pe étoile na katikati lelo pe tomoni veste ya vert bon tomekaka kotuna papa ya mbuya azali kimbangiste to ezali kaka couleur na biso ya bwania to nini pona baindo matondo mingi papa équipe na motuna ni za très intéressant parce que bato belé ba kanisa biso toza ba kimbangiste biso toza ba kimbangiste certes pona fumu kimbango tozolanda idéologie na pona kaka ba kimbangiste ote mais tozolandela oya religion te mais tozolandela idéologie ya yemoko fumu kimbango place oya bandeki ko sala na Huileries du Congo belge wana to beta ngo mikolo ezai koya matondo siko langi ya verte oyo lobby ezake eza couleur ya espoir ya kozonga ndenge bazo souffrir sur le plan social économique donc eza espoir parce que vert eza couleur ya kokende mbala moko ya kozonga simate et puis eza encore espoir ya changement ya makambu o ezotale la mokili lelo et place mokili e bandelaka o ba mindele ba les 10 familles qui dirigent le monde ba baby sa mokili ya kosala ba bombe nucléaire ya kosala voire même agriculture na ba pesticides o ezo causer ba maladie ba cancer partout donc couleur verte eza donc tolobi ba écologie bazali ndeti a pa na biso to na ba Didas Pembe bazali ba les verts na ba France toza pe na ba Eva Jolie bazo lité pour na ba déchets
chimique tout consort balingi sous makambo ya fabriquer ba bombe. Donc voilà, couleur verte eza espoir, il y a retour, il y a pouvoir, il y a Kibukongo. Nengolobi étoile o eza na centre wana eza étoile ya kozongisa pouvoir et place, il y a puissance, il y a mokile bandelaka. Le lot aux hommes en États-Unis bachaka aigle. On dirait aigle à Soukisi, mais non. Aigle mutasuki cité étoile ezali kolo voire même ya aigle étoile wana ezali na kati ya ba ezo symboliser 4 valeurs ou le lot photozong sana mokili ko banda na Congo na biso pe ekota na l'Africa pour échanger monde. Ça veut dire quoi? Avec 4 valeurs. Valeur ya amour patriotique, ba respect à ba institution, dignité le lot ya mokili pe dignité ya Congo ya ko reconstruire en haut pe ko construire en haut et puis justice na Congo na kati ya administration pe na gestion territorial ya Congo poto koma na Congo ya sika. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka ya émission na biso to yambaki mwana mboka président ya MSK oyo tozozo ngisela lisusu micro pour apesa kaka dernière parole na ye pour na émission oyo pe apesa ayebisa biso oyo azali kotanga penza kombo na epe oyo azali pona plus de précision na baenyo surtout bazali kolanda bongo to clore émission na biso. Matondo mbutaeki ngai kaka ya mbu ya makungu fumu nazali muto ya yambo oya kambaka MSK lelo tozosenga toujours unité. Unité oya ya kimpavita bundelaka na 17e siècle o mfumugimbangu azwaka relève wana. Biso toza na principe moko na kata MSK tozoloba toujours tozali fleuve Congo. Et place bandeli na loala ba na source nango le col traverse ka Congo mobimba ezalaka ramifié na ba mai ya mike ba mai wana muto e alimenta kango. Donc soki ba mai wana ezate moins fleuve Congo et s'alimenter ezate tozala lolenge wana. Ça veut dire quoi? Lamuka, FCC, Cash, société civile, ba congolais au bazali banda to sangana na kati ya conférence constitutionnelle ya Kongalushwa donc Kongo ngala luba swahili to sangana poto sala nouvelle constitution ba formuleza to go développer prochainement na ba émission mususu total sa lolenge nini o to go kende pe tozo senga na ba diaspora au bazali banda soutien na bango ba soutenir biso avant to ya to senga ki soutien na bango malgré tout ba soutenir te batala lolenge nini MSK bimi les s'investir awa le 24 avril 2019 ba soutenir biso pour biso morope lolenge moyen to se développer to na ba problème belé o to zanango poto to zala na piko to ikam piko poto kende liboso ezo senga toujours soutien ya diaspora parce que diaspora ne to za boto za na pouvoir moko socio culturel pour na ko développer pe mboka na biso. Voilà. Merci beaucoup. Soki tokozwa dernière parole les juste koyeb sabiso soki lelo muto atali pe mission amoni kete makaniso fo biso nyoso tota mwa mayele po to kende nango liboso ba contacter bino ndenge ni. Matondo mbutaeki lelo toza encore na Congo pour na contacter biso fo ba beta 00243 808 663 966. Na répéter encore 00243 808 666 966. Voilà. Bon, je vais vous moi mikolo ezali ko yapo émission eko sila lelo te eza na kati ya YouTube na net na mikilangele kuna so zali ba obenga onde. Kuna eza na 0033 6 64 32 12 61. Voilà. Merci beaucoup bandeko nyonso to bolandaka biso oyo bolandi pe biso na émission oyo vraiment merci tokomi na suka émission na bino ezalaki ya bino ekibumba oyo yambaki kaka yambuya oyo azali président ya MSK touti kosola na ye masolo nyonso to bolandi wana pe mbala ya sima tokokuta na ye tomeka kosola pe makambo ebele tomeka kosola na tina ya C na K. Oya ba Congo wana to détailler ngo penza abonné di forme pona biso nyonso tutozo éclaircissement pe to lukato s'adhérer na makaniso po te to kende liboso na mboka na biso Congo. Voilà. Merci na Enoch Congolo asimbela biso caméra, merci na équipe technique nyonso tu ya ESP Media to kutani mikolo ezali ko ya tolobinde to bana suka émission na biso. Glory be to God. Bye. Nalingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Émission